Bonjour bana Nzambe, bonjour peuple de Dieu. Ezanga lisusu mwana musana tata Nzambe na komba mama Elijah. Na ngina partager na bino bolamu na Nzambe oyo atsaka na motema. Pona ko simba ba bénédiction na mususu na sena moi il faut ko se déplacer. Pona ko simba mapamboli mususu na sena moi o Nzambe atsa na destination il faut ko déplacer. Eza lokola ndenge bana Israël bazaki na kati na Egypte pona kokota na terre promise esengela ki bango batika Egypte esengela ki bango babima na Egypte po te bakoma na terre promise po te basimba mapamboli pe bilaka Nzambe alakaki bango. Eza lokola ngana lelo na sena moi ezali na makamfu tozwa décision ferme na sena moi po tokoma na destination na biso. Eza na makamfu susu po toyeba kotika kotana na place oyo tozali ya souffrance kobima fo tambola telema zwa makasi courage okende kosimba mapamboli na yo pona ba mususu mapamboli na bango kokuta bango na place bazali mais pona ba mususu na sena moi esengaka keno ba se déplacer batambola pona kokende kosimba lipamboli na place moko quelconque o Nzambe atana manzela na bango o ezalaki bolamu na tata Nzambe Nzambe afuluka bino na bolamu na ye na molimo pe na nzoto amen bye.